musala soki makambo olobi na biso France temai ke ngaki sitora mutu nimero na ngai ebengaki mwana tuka na vumbe panzambe Christine awa oza serte yo lingi to longola ki ser oza ser nanga tozalaka na yo ensemble na bandenge bakini wana mais na longoli yo pena yaya na bengi yo Christine a bengi yo trois fois. Ne bazo sakana na leader ya mboka na biso muto avandisa ba musicien, avandisa ba leader. Bino tout ba chronifoati bongo tche musat. Est-ce que bino ba rocha ye? Non. Yani kwenye na kana makasi. Ona mo lobi ba veri. Naza na kana makasi otuninga na ocho sa ni na kati ya. Christine asimbi bible azolela. Christine kamda lo kuta makasi. Voilà. Christine oza le kuta makasi. Kisinjora. Oui, Kisinjora. Il y a Christine. Pourquoi Zoboya Rocky Kilolo Mambalobi? Rocky Kilolo c'est un ami. Ok. Na yebiye azam mutumo baza la droiture. Voilà, ko sarate. Christine ozu Bible, ozo lela, ozo fuka mo sauter. Ngala boy ko sauter na Bible. Mais yo le rôle bi oza mutaki yanga pe na yena catholique. Mamunyo so tuyo lobi eza le kuta. Nacho sola na basango. Sola basango si mama Christine. Oui, na sola basango. OK. Na sola basango mamno nyoso to lobi oza le kuta bango ko ba lobi. Depuis kala bango si ba benga na la catholique. Mambo so tali yango mona geza coaching. Ba coacher. Il y a des mains noires derrière cette affaire. OK. Je suis un catholique. Mais pourquoi on dit catholique on ça biso sauter Bible. Oza na vérité oza na bosolo te to yebi yom to coacher mamnyo so to leki wana yo. Moi je dis la vérité, moi j'ai pas peur de Jibé. Akeli ko na état simba kanga pour moi. Soto ça m'a bien mingi. Un jour Febima, on a 9 jours à Moïbi un jour. Febima. Yo kumto tanga kombo. Jibé pe na bebi sa vie na bango yemo ka bebi sa vie na. Abeku ba solo. Solo. Yo invité. D'abord solo. Monsieur. Abebi sa vie. On a sandalina. Oui, a initié pe mwana tsuka na zolo. Ya solo. Boya mwana eta mwana ninga komite. Tala mwana tsuka ninga za. Bon sandalina ndia za bakitoko wana te papa ko na teza ba système a komela zolo. Na Congo. Pharmacie batekaka sans ordonnance lo a komela po epesa yo. Epesa yo. Voilà, to beli no kutu malade oto yebi biso tout kimara. OK na pharmacie o ba système wana. Ozaga. Zongi normal. Donc nazonga na conseil na no pesa. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so tolo ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne à mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Tout ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Le Kuta na musique présenté par Yannick Wenge Moto. Atonda Nakati na Kibonzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Toujours toi rapport à sur la sous-actualité. Oyo zali koleka na kati ya mboka na biso Congo ba musique bango zoleka kuna toyaka awa poto sola yango. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après retour il y a Benji journaliste ici à l'Afrique du Sud précisément à Johannesburg la luki poto meka ko solo là. Mais il y a le bité. Yani ko ngé to kota na catholique liboso. Na sala mono mo boyo ko kota na caméra te zano libanda na kota na caméra. Ko kota na caméra te ngala kota na sala makamo asali makamo na kati après bimi. Halobito Saoula, Awa, Libanais catholique. Benji, bonjour. Bonjour, mon ami. Bien habillé, mon cher. Ouais, merci. Yannick Wenge, donc journaliste à Simbi South. En Afrique du Sud, Baza DT, des Amoko. Merci. Donc, je pense, bino tout dans le monde, Kin France Télévision, bino tout boyebike. Na South, tous la chaîne moko bo s'abonner na nous banana ko s'abonner avant to parce que ma solo ezali to ko kundo la bo solo awa na émission o voilà donc bo timbela mamni nezo les désordre mamni les salité na Kin France Télévision
Boss abonné, boss abonné, boss abonné, boss abonné. Et ça la bien. Let's go. En tout cas, beaucoup. En tout cas, ça la bien. Bien mon cher, nakati tout ça ni. Au bout de la caméra. En tout cas, nakati Christine. Awa oza CRT. Yo lingito longola ki sert. Oza sert nanga tozalaka na yo ensemble na bandenga bakini wana. Mais na longoli yo pena yaya na bengi yo Christine na bengi yo trois fois. Sopé no wana. Na bi ko wana. Ouais. Tozongi na lisusu parce que toyeba ko zaki na libanda mboka ozaki na states. Après ba ermo yo refoulé ozongi suna jobu nini susu mikande simbakite kuna poto mola ide so commun déjà na États-Unis mais ndeni ozongi susu. Bon na voyage aki na sala écoute émission moko eza soki ba beti na Benji officiel télévision bo mona émission na numéro na nga ya Canada. Azali na Canada. OK. Le mot ya mukende compliqué ki. OK, mais il faut contacter déjà obima isu. Oui, kokote eza bien okoti na nini. Donc là na côté là ki na ngone support na côté là nango. Ya on te beta ki moi à côté. Mais za gravité tozo bundakaka tozo ngalisu na mboka ngo mais mingi to chana na côté to beta ngo prochainement. OK. Lelo to beta na masolo oyo ya bana Congo ba chronifuati. Ne bazo sakana na leader ya mboka na biso muto avandisa ba musicien avandisa ba leader bino tout ba chronifuati bongo tche musapi est-ce que bino ba ko tchaye non ya ni kwenge na kana makasi mwana ona mo lobi ba vérité naza na kana makasi otuninga na ocho sani na kati ya Christine asimbi bible azolela Christine azamuda lo kuta makasi voilà Christine oza lo kuta makasi kisinjora. Oui, qui s'injure, il y a Christine. Pourquoi Zoboya Rocky Kilolo Mambalobi? Rocky Kilolo, c'est un ami. Ok. Na yebi azang mutumo azala droiture. Voilà, ko sarate. Christine ozu Bible, ozo lela, ozo fuka mo sauter. Ngala boy ko sauter na Bible. Mais yo le rôle obi oza muta catholique, yanga pe na yena catholique. Ma munyoso tuyo lobi eza lokuta. Nacho sola na basango. Sola basango su mama Christine. Oui, na sola na basango. OK. Na sola na basango mamno nyoso to lobi oza lokuta bango ko ba lobi depuis kala bango si ba benga na catholique. Yo ze su na catholique te. Mais pourquoi on dit mbelaka catholique oko sa biso société Bible. Oza na vérité te, oza na bosolo te to yebi yom to coacher mamno so to eleki wana yo. Manji. Ouais. Qui s'injora bien évidemment. Voilà te bochi ko tchele na ba kombo. Mais bino moni na linete. Abi yem da na ye, yem tukuta ya na ye pa. Jibem piana a rosa makambo wana te. Bino ko mo lukisa fina ko mi danger, ba ko lukisa partout. Alors bien ça qui wana mission mais yem da pousser mo na la salle mission te. Na Leli disparition ya maître Badja. Que son âme repose en paix. Au sur Azalaki, elle a témoigné marambo pour ya yebi marambo. OK. Galerie d'Ixelles. Ba tout il y a Congo, il y a Mikili, il y a la galerie d'Ixelles, il y a la wapi. OK. Jibem Piana, leader ya Moufoubé, a nous répété la galerie d'Ixelles. OK. Donc maman eza mamba na te, eza mama mikolo, so eza mikolo ndo comprendre mamni na lo. Voilà. Galerie d'Ixelles ezalaki e Kaboli Gombe na Barumbu. Esika jiba nous répété. Na Venise Soko si je ne me trompe plus. Ezawana. Alors place wana nde ba mimaka mwana ntuka ozo benga Brinette. Vous comprenez wana ndi ba yana ye. Alors Christine ayena mama ya mwana ntuka na Christine maître Badja a télémisi a ebisi Christine. Monite le mwana za mwana mukeza mineur. Pourquoi zo memaye na orchestre? Bon, ya ebisi yo za maître qui peut mamna na tawana Christine Pena, Azalaki Pena, papa. Bras Pena, ya papa chéri, o aroloba, aoyoka. Christine Amati na podium, a souli na vie na litoi. Qui est à petit moi, n'ango Fabina, ye kuna maman na ye, pour na assurance. Maman ya Christine, ya Brinette, mwana ntuka. Yem da pesa mwana na ye pa ya JB. OK. Tant batu ba loba wa sa analyse, ba comprendre que makambo yo, maman ya za na kati. OK. Po jiba ko mwana batu te si toi étant mineur. Akozo a été. Parce que jibe ba on ti ba age 11 ans ko tshaba misapi ba nini ba. Papa wana za yango te. Ata mwana ki na ya ba tshaba misapi te. Non, je ne pense pas jiba za na banati. Jiba za na bana basi. To yebi pe ba bana kitoko jiba za na bango. Parce que un parent comme JB akosala mamba ba misapi ba nini ba loba bongo etalama
poto dimne vie souci na bango za ko dimne vie ba pesi maman Amida a raison parce que ba bishi be maman ba nango banda kala maman Amida pe andima sala batana ye lelo maman Amida zo na lobi boy omoni vie privée ya Jibe Mpiana papa chéri tout chango à côté to boy to tanga maman Amida to tanga bana ba junior non eza bongote wana eza vie privée na ye même makambo eza maman ya na média te voilà eza vie privée ya leader tu loko nini pousser moi na suka lelo abima la télévision abandolo bon papa chéri maman Denise zelanga makambo yo bilo mamba loko nini pousser moi na wana abima la télévision pendant batan ebele auto ebarayi na lobi makambo so tali yango mona keza coaching ba coacher il y a des mains noires derrière cette affaire. OK. Na boy na rotanga ba kombo na bango mais ba mi yebi bisika bazana minute on ba otala nga papa chéri pa yebi yango mais maman na papa chéri oyebi bango tendeni OK ayebi yango me akoloba te OK et puis muto ba nga batie musapi mutu moko te na Congo okwesa erreur ba général ba major ba colonel basali boye komi pakola donc na boy ko koloba kombo général maman général ba mi bayam pakola salité na biloni na bango na nzoto na bango comment salité voilà c'est ça les termes on a koloba aux internet mon cher yo na internet yo na TikTok yo na Facebook une autorité du pays j'ai jamais vu dans le monde entier. Non, dans mon depuis le monde des mondes. Balandi biso na YouTube. Oui. Non, non, autorité, mon côté, ailleurs, mabuzoba, mambu oya ba konifwati. Azu yango pe watu nepe ba question zo répondre. En tout cas, alobi okanga Jibe okanga ma okitende maman na général, maman Mimi je crois. Maman général alobi maman Mimi au salaire erreur. Répétez ça. Maman Mimi au salaire erreur grave. Parce que maman Mimi a droit à tout est. Est-ce que ma maman Mimi a confirmé qu'il faut pas qu'on a Jibe, botoké na justice, basi ba magistrat, basi ba avocat ba ye. Voilà. Ba tali na ba âge na ba mamunyo so. Pour nga na ngolo bila ba âge te 21 ans, 30 ans, nini. Ba bien avant. Dans un certificat. Il y a moins. La naissance. Il y a naissance. Ça n'a pas acte de naissance. Tous les journalistes vont le bawana. Mutumo raza n'a pas na parquet. Maramsuke baluki. Bayo comprendre que Jibe a beau être moi na minorité. Voilà. Jibe azaki bo Jibe. La commune de parquet déjà. Oui, Jibe et que Jibe a raison parce que ebi que koko c'est la mutu makambu. Ils ont dommage intérêt. Dommage intérêt. Est-ce que bango bazana possibilité bozuya ko foot à Jibe? Exacté. Or, moi en tout cas Brinette, conseil na opesa yo devant caméra. Benanga penana papa na caméra. Zonga bien na pesa moi na suka conseil. Conseil eza boye. Le 17 décembre. Le 17 décembre, aux un anniversaire à moi na yo. So vous avez na souci moko ya ko régler makambu. Olinga ko memango na télé té. Yaka na famille, yaka pas maman nièce, sola na ye. Yebisa maman nièce boyi. Sola na maman nièce boyi. Maman nièce ngai naza mwana na yo. Nga na pesi yo koko. Mais nazo souffrir. Sola na papa chéri. Tabi bakanga ende mwana ba privé. Ba privé ye mwana te. OK. Soka za na posa mwana. Akenda. Ayebisika mwana zalaka. OK. Akenda mwana yeti. Ye nde aya aremeta mwana par rapport ya maman be komela ye ye mo yebi. OK. Ayebi nini komela ye akenda pa sala maman na ye vida. Nde azongi lelo akomi na posa mwana. Azali na zemi. Mais quand même azaka mwana maman en tout cas azwaki zemi. Vous comprenez? Na valage. Oui, azwaki zemi. Donc après que bota mwana, rien que je suis zemi mususu. Nde e permetaki azala na mwana te. Malaise banini. Ah, maman nièce, zana na koko na yo. Moneza pour mwana ndo kende ba weekend. Ando ke ba weekend na passer weekend na koko na ye. Ba lundi mardi azongi na ye. Ba dimanche soir azongi pour lundi akende chika. Ezalaki bongo. Alors elle azui zemi, ye moko akima. OK. Akimi pendant une année. Aya a lisouté, aya mona mwana te. Banzala ebeti esika zalaki.
akuta ina ba ser na ye nga na opesa nguto un partenaire otanga ba kombo nga saratola nani voilà je vois c'est Sandra Lina te wana je pena ka bebisa vina bango wa sambela pour yo mto otanga kombo jibe pena bebisa vina bango ye mo ka bebisa vini na abiku basola na zolo yo ebite d'abord zolo poussière abebisa vini wana Sandra Lina oui a initié pe mwana ntuka na zolo ya solo boyo mona eta mwana ninga komite tala mwana ntuka ninga za komi bongo Sandalina ndeza ba kitoko wana botwana te papa kolanda te za ba système akomela zolo na Congo pharmacie batekaka sans ordonnance lo akomela po epesa yo Gaëtan epesa yo Gaëtan voilà to beli no kutu malade oto yebi biso tout kimara OK na pharmacie o ba système wana ozongi no normal donc nazonga na conseil na no pesa olingo so na mama nièce boyi petite sœur ya petite sœur na biso ya Congo olingo yebisa mama nièce nazo souffrir solo là na papa chéri amema biso na poto toningo vanda na poto ko jalousie baninga na yo te jalousie et apportera rien jalousie apportera zéro lokolo moni papa chéri amemi baninga no ba danseuse mais yo yebi basali combien d'années ça m'a fidélité papa chéri a remercié bango tsatiki bango na États-Unis a remercié mais azoyi pe mona suka muke oui to boité mais mona suka yeza mona suka za libanda ya mama muku goga lobaki za neti ensemble na to ba ensemble ana ensemble B mais moko soki ozana B ensemble sorry please na bosani lo ngala loba yaza libanda ya mamba libanda ba danseuse bazape na kata bango tu vois yaza libanda considération eza ndenge morote tu vois considération oh papa chéri apesa ka mwana ntuka eza même considération oyo apesa ba danseuse te et puis ayebi projet papa chéri te ayebi projet wana te tam sous cela ki bon le wana tiki bango les États-Unis na zozonga tam sous na zo mwana ntuka ke va na mwana na Canada voilà ndeni ba okota na kati ya muto papa chéri ba yebite yende a précipité ba faux conseil ba pesier et sopier deux amona ba endurier ne parce que na minute so atana droit ya zéro mais ça yo pesa Kisinjo ezani parce que batu to ki metolani message ya Kisinjo ka Kisinjo aza menacé par lobi ke ba voice na ebimi mtazotinda mona sukalo sa ba mission yepa lekina na bible lobi ke no ya yebi makamona taza mona catholique sauter ba bible so message ta que journaliste Benji donc star la personne beauté Jonathan et tant que journaliste message au repé ces années en tout cas sœur nanga Christine Jora ça ba jeune ya leloté voilà mambo yo ebani na leloté donc yaza la muto akoteri ya yebo ya pesi boy na sima zape na o ya pesi boy de pesi flamme ya ndenge na ye et puis na suka ozonga sima OK ndeko nanga ya mwasi Théa mwasi awa pena zone c'est mwasi ba look ba nina la na azam mwasi ata sa ndeni ni akoma mobilité voilà sœur Christine Zonga depuis bana makambo yo nini ozwa na vie et puis mutu oyo zo ignorer aselo bolamu ibele na vie na yo oza mais asombele lopangu ye na libota ni bazali libanda banoda libanda jibe abimisi mbongo na ye na Congo mutu abimisa 15 000 balles apesa yo c'est pas facile et puis aux famille na été aux mutu libanda tous la reconnaissance na vie même Bible sengi biso la reconnaissance tu dois reconnaître quand yo reconnaître te boye jiba za na moya koloba na vie na yo parce que jiba c'est le bolamu trop donc le jiba lobe lobo ekomela yo et lo wana ekomela yo et puis lobby est comme un problème na famille papa chéri naza boye pona boye naza hostile là et puis aussi dit déjà Okemba on a parqué ko funda Rocky Kilolo. Rocky Kilolo a lobby neka vérité ko cité. A lobby vérité yonde oke ko funda bibako kanga yo. Yeba ke yo moko mimi dossier na yo moko na libulu. Ya mambo na lobaki ba chronifoa timudu tout azo tia papa chéri msapi bango nyonso ba kolanda na milongo so. Bango nyonso ba ke na prison makala. Kwani bato ba pesa mwana tuka micro. Ba tout ba kolanda na milongo sombo. Mam ona lobby lobby bo pesa nga raison pour papa chéri azal icône
aza icône ya musique africaine congolaise te la musique africaine partout au Kende bayebi papa chéri. OK. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Mon message, Zani Navandeko Bota la biso, moi quelques mots, dans mon numéro de téléphone pour Tokabo Anayo, na bateau Bazuli Baku Yota absolument. Voilà, message Nangé Zali. Basakanaka na papate, basakanaka na yayate, basakanaka na mamati. Voilà. Car on est journaliste bozoya ozi micro na yo, obandi kotanga kombo ya JB. Ebele Jibaza papa na bino, ebele Jibaza grand frère na bino. Tant yozo tia grand frère na omusapi. Tant yozo tia papa na omusapi. Oyebi bilake lima beni yozo lo na vie na yo. Yango ko koma lobby maramne yozo avancer te. Oyebi source te. Nzoka source eza osimbaki yaya, osimbaki papa. Voilà. Boti karotia JB musapi. Eza maramne ya privé eza famille na ye. Mamba famille ya mutu bakota raté. Pourquoi beaucoup même ma vie privée ya bato internet? Pourquoi? Bozang actualité sili. Bobet tata masolo chemin de la gloire. Bobet tata masolo chemin de la gloire la poule de le 15 mars. Le 15 mars. Bino tout bokota ça. Pas ça moi fête ça na barbecue to ça la barbecue na Jobu. Awa to ça la barbecue na Cape Town. To ya album chemin de la gloire le 15 mars et artiste hérité Watanabe oyazale qui ya papa chéri. Voilà. Moi na ya papa chéri. Actualité yango na pona minute yem ta bimisa album. Batu tout babimisa ke stili toyo qui na biso ngote. Album toyoka chemin de la gloire le 15 mars tous de la ngoma boko ofungwama. Tous les journalistes bimana nzela simba micro le bela chemin de la gloire et resala bien. Botika kombo ya papa chéri, botika kombo ya papa chéri. Bo s'abonner na Kin France Télévision. Il pas Yannick Wenge. Merci. Azo tchanga pe poa boya pe bo s'abonner na Benji officiel télévision. Voilà. Benji officiel TV bo s'abonner. Voilà. Pour me contacter, non c'est le numéro na ya Congo plus 243 89 68 63 895 89 68 63 895 boro contacter nga to solo la to panza teke. Compte TikTok nanga Benji officiel TV boya to solo ba live ezalaka anytime. Merci na ba obazuli ba Rolanda biso bobenga papa chéri boyebisa ye akota makambo oyo te aloba emote na yebi ke baninga papa chéri bele ba Rolanda nga. Bobenga ye akota makambo te aloba pe emote to na besoin refula mutu pe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup, Benji. En merci, tout cas, Yannick je crois que nous avons la liboso, mais la soukate. Voilà. Maintenant, Jobo, tu as une chaîne Moro Yango qui voilà. Maintenant, on va comprendre. Chaîne Zate. On mora jaloux. Oui, on mora jaloux. On mora yao. J'ai là, c'est fort. On va pour le manimarate. Par pour la nini pour bazate. Ozo bundana nani pour mutapula. Bango le achaka bundana. Mutazate. Na ebisi Kin France TV. Voilà. Et la namarana monde. À part Yango, tu es na Congo, tu es chez nous. Merci. À part chez nous. Benji quoi, journaliste. Benji journaliste. A confirmé que non, Kin France Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour cette émission, Zaki Kunga Wabino Yannick Wenge. Namaki pour la Bino Benji journaliste. Outi State. Azam Mikiliste. Parce qu'à Outi State, on va s'imiter. Tous en arrêt à Johannesburg, en tout cas pour ma vidéo est belle. Merci beaucoup à 10 match. Kobison Avatar. Merci beaucoup à Mukulu. Olongo Katasuka Kitoko. Luka la Picadillo Bina. Luka Salon Mukulu. Il y a Okata Batunyo à Johannesburg. Souki Batmaoto Cape Town. Bazo ya pour Kata Bango Souki. Merci beaucoup. Nabosani plus. Na Soki Nabuaki. Trésor 1000 Jenda. Trésor 1000 Jenda. Merci. Trésor 1000 Jenda. Merci beaucoup. Francis Océan. Merci beaucoup. Mohamed Moleka. Tout le monde a œuvre de ça là. Voilà, Yannick Kinia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs Botala Gibiso. Merci beaucoup à Junior Boabo, Yenda Simbi Politique, Narata Kin France Télévision. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision, Nemakam. Osa Bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision, Nemakam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi Sotoloba Minte. Nous salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo. Masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne
masitano mo bosala na émission trop bien Yannick Wenge nazala Yannick Wenge yonde makambo Queen France Télévision nde makambo sala nde makambo